Yo, Christian, nga risque vie nga. Nga mta divergent nga yi. Mélange. Camarade ya papa na nga pona kendo lu. Mbongo sala te na fête. Na accepta na ndima na sala na ba choc. Poleki na nga benga ma Christian. Lelo Christian ça na confiance na telibata ke nga grande sœur na e. Pas importe on nga ko ki o sala. Christian ko ki ko étaler vie na nga bouete. L'homme en question. Apparemment, s'il y a un problème qui se passe ici, on doit dire l'homme en question. Non. Ngana mondianté, ngana zalaki quoi, sans abrité. Depuis que je suis tombé amoureux, il y a la sœur et on vit ensemble. Le monsieur a commis un rival. Parce que vrai amour, ce qui est ali, toi à travers Bilembo. Ça ne sert à rien aussi. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom peuple de Dieu, opération Sunga orphelin alia alata PHPLA la fin de l'année. ndeko nyonso to ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike isike bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mokanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant eza ko consister kozwa soin ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa o. Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zongi génite. Maman zolia 3 fois. Tongo medi poko. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo kata na ti. Soki esalika manœuvre pano eyali tan bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet evanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place ala liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango aza na kati. C'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Doso futi mbango nozo regretter te. Awa tu bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. en tout cas ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emoneli na misu te emonani bambongo na finda ya pampa bana c'est fini tout ça boko liango lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous quand na fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme on a commis petit misuna babe Shalom, peuple de Dieu, Biska Bozali. En tout cas, Bambote Nabino, Nabiki ba famille a tellement belé, Bozona Nabiso. Merci Bandeko Oyo, Basunga Rapé Biso, Yako Mekape ko partager ba émission Nabiso. Merci Nakolo Somasia. Azali Mobate Lipe Musuni Malam. Je crois ba te belé. Babi Papa Eric Okoyaki, Papa Eric Tomonaki, Papa Eric Bozwa Kabat, Papa Eric, Papa Eric malgré le Moussapé de Sala passe mais
ngayo musala et sengi biso tozala wana topesi encore une fois merci pas président Chikimuka DSK Maldi Mukadi toute l'équipe ya technique nyonso nzambe alola mona pe apambola bino ya koleka je crois ne tolobaka qu'à chaque fois musala et yango esenga biso tozala wana soki vraiment et bengi biso merci na DT na biso na kombo Dinish Monsolo merci na papa na biso cordon na kombo Elias ainsi que na l'homme de Dieu Thomas Fabien nzambe alola mona pambola yo ainsi que bande nyonso surtout ya Diaba mikolo yo na ozanga topesa bino mbote belé bande kwa Diaba na Ladi Yangisu Zambe elola pambola yo mama mami punga ainsi que na papa José Nke Zamba pambola pebino ya koleka vraiment malgré ba accident il est qui awawa et pas ndeko no bomona kiwana mais nzoto ningana mais ça va Zamba bateli biso merci na bandeko nyonso na mweba commenter papa Eric en tout cas merci pe na bapel o nyonso na zoki lelo Nzambe vraiment lola pambola bino vraiment Mastrid en tout cas Nzamba lola mona pambola merci beaucoup merci tu as mis de moko mobile aza a epana biso je crois na kolinga biso nayo tolanda nini wa memeli biso na mokola lelo mbote oui mbote papa boni kimia na ngolo Nzambe vraiment comment on a Christian frère Christian oui OK papa Christian oui je crois qu'il y avant au banda ko yebisa biso problème o eli biso ngo trop prier problème ti Tosambeli nzambe makoki na nyonso topesio merci tout ki moment o la salo boko notre père yondo diriger biso ne banepe na suka na koma Christ Jésus Christ par la foi nous avons ainsi prié amen amen OK papa Christian oui papa oui topesio malobakasi merci papa papa problème o meminga epa na bino émission na bino na kango makasi na nango vraiment tellement des problèmes comme la kinga de nangi et pas na bino na cause solution pour na mona bato beli bayaka a pour que la bonne solution so pe beaucoup le la solution papa tu as qui na grande sœur na ngai tu as na grande sœur na ngai to kami balé ba para ba kufa maman na papa kufa ba tikela biso lopango moko oto wanda ko zanga na grande sœur na ngai grande sœur atali lokola ya sa mabisala na ye aki ko zwa chambre salon ndako pour que ngana eto ke no fanda o wana to tsaki ba locataire pour que ba futa biso mbongo na fin du mois esunga biso na ba provision ba mangabele na ndako na singa ki grande sœur mbongo pour que na banda ba information na INPP na banda ko na ngai ba formation mais na yo kutana na pire vie mo boy na INPP mon vieux donc aida ki nga vraiment wakasi na INPP ba partir ba inscription tout aida kinga vraiment to mesana ki lokola ya na leki donc azo kinga pe charge de mon mike na INPP mais yaki ko koma na tamoko ay ko benganga ay bisanga ke pour le moment azana isika ya kovanda te ana isika ya kolala te akutana na ba problème moko boye na niveau ya ndako bande kovanda de abimaki wana ay ko zwa studio abimanga petit na studio yango place azwaki mais ba locataire bazaki wana ba pesa bango ba séjour ba fanda nanu pour que ay ba façon ya ko bongam to ay bisinga lokwa na za su nanda ko wana te na ko vanda te pa na bino si y a les moyens mais na boya kiti na bioki na grande sœur na zanga mo côté il faut na qui n'est pas grande sœur na qui na solo na so pesa accès au ya ofanda na kinakti na ndako na kutana grande sœur na ndiko solo na talisier grande sœur kuta boyaki aboyaki vraiment aboyaki mais na insister loko la zaki ve na nga edaki nga vraiment makasi de grande sœur ki kondima abia lokwa ya bimagana ya zonga ga butu na zoye comme ça to vana na kutana vie wana na ebisier te grande sœur aboyite ya to vana aipe to komi ko vanda nga na tokomi kovanda vraiment bien lokwa ya na leki to vanda vraiment bien moi ba coup de main à caractère pe to salanga na mais et c'est que le jour mon abimi na zongi na ndako na kuti grande sœur abimité na yo kuta e onika ba bilamba mais bilamba nga na moni bilamba na été bilamba ya pire viwa et lequel ngai on grande sœur atikala ko nikela nga ni chemise ni pantalon ni singlet mais a komi ko nikela pire vie na nga na bilamba na trouva ki ngo normal atam susu na ka ya aide a aider loko azam paya na kipa ki ngo tena beta ki kara to la nga na vie na salon
sœur là dans la chambre. Mais batamoko c'est comme si quand tu es dans la chambre, il y a grande sœur. Na tuni sœur s'il y a un problème entre yé na viwana. Sœur singal kambozate et logozate. Papa, na comprendre te. Subitement grande sœur ceux qui viwana, ceux qui n'a pas si sœur idée que ngai na koli et sengina lukanda ko espace na ngamo na kino vanda. Na boya kité na trouva ki normal entaki mobile. C'est locataire ba pesi biso moi moko ya ndaw. C'est razumbongo wana senini. A pesinga ke abakisinga na ndamu. Na zo comme garantie na ke luka studio na vanda. Na trouva ki yango normal entaki na za mobile. Na koli déjà. Na pena ba kam nanga ona ko sala. Na hebike tozo ki nga na vie pour que to ko no vanda. Ndimaki na boya kiti. Le jour ya robima na kepe na studio na ina zo vie to ki ndova na na studio wana vezo bisanga nike na zana na magamobo ya mike na sana na so na sisi na ko rejoindre pour place sociale na ngani mnezo kiyo na tsaki yo pour que tova na ngana yo tant pe na studio na ndao esengelo landa ngato ki ndova na ngana yo apesi ba raison na ina tika ki na bi problème ezate so sisi ba moza nango olanda nga place na za na kina vandi le jour moko na yé na ndaku kota grande sœur na kuti soi-disant pire vieux wana na kilote na sengle na kati ya chambre sœur sœur azala kiti na koti na ibisi comment yozala na état oyo tanke mkolo ndaku azati ando pesa ba raison na ye tout na bengi grande sœur na tunie est-ce que yo oza problème na vieux fatal problème ezati na insister aya bisanga ke soyo lingi problème ezala nini akoma mobile na ngai na téléphone eleke linga na zongi na ndako sœur na kuta na sœur a éclaircir ngai que oui bakoma ko vivre ba mibale na trouva ki normal pour que vie mama bolingo ya batu bakota kati na kota ki na ngate na pesa ka ba conseil taki yaya na pesa ba conseil taki yaya na ovanda na ngai na zotanga na okina pe ba formation na ngai na INPP mais ve wana ndemo na suna INPP comme tel ande ko ya vraiment na ba délestage le jour moko na kena ndao na fanda na kena ndao ti na saki pa na nga plus na ovanda na futel comme sote moko na yebie azaki na tawana azaki so azaki nani donc mtuka ya partika kuta papa ande kusala papa ba commission ba commission ande za papa msusu ba yeba commissionnaire oui azaki vraiment pic petit ya papa a lookinga yeti kutonga na ofanda Christian yo vandi boy pourquoi Christian vandi boy pourquoi ngana bi na fandi na ngai problème ezati est-ce que yebi makambo zo le kananda kokuna et pas grande sœur na yo na yebi le côté mais chose grave ayo sanga ki grande sœur na yo a pesi commission ke bateka le pango oyo papa na bino tikaka po batikela biso loko héritage de commissionnaire wana ayeti sikanga na fanda abandi ko informer nga ke yo vandi awa webi ke grande sœur no kuna pesi déjà commission bateka le pango papa elekeli mayele na nga na benga grande sœur na téléphone akomi ko tomboka ko lobanga n'importe quoi des choses graves on a yeli awa o c'est vraiment elekeli même mayele na ngai et c'est singa na mayele pese nzo vanda na futela wana bato zinga na nga pe na INPP ba camarade ya soi-disant fataki pire vie na nga wana ba sanga tana expliquer bango na poser bango kana ebisi bango o eleki entre ngai na grande sœur na yo ba camarade ne wana ba beninga mato ba komi ogangela ngai comment okosala boye okozo mutu oyo yebi bien te ko meti et pas na bino nabi asa mutu ayedeki nga na INPP awa asa mutu asa kinyoso pour que na kota na INPP na besoin formation de bandi ko silikela nga oyebi ke mutu wana eza ba jeune ye façon na ya tambolaka donc ate ki sa so jeune fille moko lopangu na bango yala na ba jeune fille bazaki bien ba papa na ba tikeli bango ba héritage donc ye ba jeune ye ya kokota na ba foyer wana koluka ba pango ba tu ba sa nini ba tekaka pour que ye abongisaka vie na ye ou elekeli mayele na ngai yango wana
Ndi na ngaki na ya awa. Na pesa bino kana ngai. Bosunga ngai. Si grande sœur nga. Ekuza ba tie sika moko ya mabe. Do oyo biso dozo ibati. Ndi na ye nango apa na bino papa pour que bosunga grande sœur na ngai. Ok, merci. Merci Ndeko Nanga. Comment obesuna? Christian papa. Pas Christian. C'est makambo ozoloba oyo vraiment ça sont des choses vraies ozo lekila yo to. Et ça ko eleki na foyer na ngai, do na foyer ya nga na grande sœur na nga Belange. Et ça makambo elekeli biso. Ezo lekila na kati ndako. Ko elekeli biso na kati ndako. Donc yo lelo za libanda. Na za libanda à cause ya soki ya pire vie na nga wana ndem ta conseil ki ya Belange pour que ba benga na nga lukela nga sika na yo. Lelo ce comme qui faut bateka lupango. Bateka lupango apesi kaka ye nga na zo ba ngeza kaka. Kaka et puis commissionnaire na yepa na yo. Aye bisinga ki grande sœur apesi bango commission ba luka bateka lupango. Tandis que le pango zo aider yo. So papa na mama tiki tionga na ndeko tanga boy eza pona mbongo ya lupango wana. OK, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce que ya no Belange sala nini? Ye bimaka sala misala na ye ba esthétique na ye na salon de coiffure na pesa na kusala. Nga kipa kutu mama mune ba mbongo na ye wana ba bilo na ye wana nga na ndeko kipe ya ngoti. Nga iseseka e place kana sala ki ya olala le pa na ye. OK, pas de problème. To ko ta do suna détail te. Ndio yo ka information ba peso vraie information ya papa na mso Fataki. Qui eza ba jeune na ye déjà asalaka. C'est ça. Asalaka. Na bana basio ba patron ba tika mapangu. Ba mapangu pour que ya luka moi. Ba akosi bolingwa solo après tango teka lupangu. Azimbongo akina. Ah OK. D'accord, OK. Merci beaucoup. On is ayo mtu mele biso hein. Moi le quoi likamoza clair boy. Nana ba question vraiment belé à kotuna te. Oza bezo sauver ya na pour sauver lupangu héritage batikeli bino. OK. Je crois ba ndo balandi to landi histoire de no biso Christian Memele biso awa et tout dans la sport publicité et puis dans ma sport publicité de je crois tous à elle sur deux numéros à elle sur le numéro ya Fataki wana na numéro ya Ndeko Belange tous anango to benga ba so mi ba na o muta comme avant to côté na kata plateau. Merci beaucoup tout dans la sport publicité. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom shalom peuple de Dieu. Opération Sunga orphelin alia alata pe asepela la fin de l'année. Ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike ainsi que bazeli pe ba vieillard ngonga yango yo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister au soin ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na kolier sa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa yo.
Merci Bano Balandi. Je crois tout de suite que la spot publicitaire, il y a Orphelinat, Bravo Jésus, ils ont Viaza 27A, la commune, il y a Matete. Après ça, à chaque fois, référence à Banounou. Sur un parti Banounou, ici, il y a un quartier Viaza, au monde, ils ont Orphelinat, Bravo Jésus, Ezali. En tout cas, Bandeko, Nyos Waza ko aider, Bandeko Waza ko sunga, Biso Nzamba Lola Mona, Mona Papa Molabino, des tribus que non, en décembre, tu as plus ou moins na ba orphelinat pour na pesa bango ba biloko peto fete na ba na sala orphelinat andimi ko sunga baninga na yusu ya orphelinat ezala raté orphelinat akota ba orphelinat mususu akota pe ba orphelin mususu ezala raté donc c'est du nouveau vraiment na chebiso télévision to na Bravo Jésus en tout cas nzama pambola notre président Shikimukadi pona ba initiative abo nzambe vraiment a tombola pe a pambola yo. OK. Ndeko Christian. Papa. Parmi les deux numéros Pessibiso, toujours le numéro il y a Grand Tchon on dit Mtayambi. Et puis Grand Tchon on peut déjà c'est à commis. Et là on a au senga na yo, oazo kota za Grand Tchon na yo. Aza ya na yo, aza rival na yo te. C'est ta grande sœur. Si réellement on a besoin y a ndeko na yo au sauver na likambo et comme il nous balé na ye, au sauver na kimia. Au sauver na kotomboka te. Je crois on a ko biso yango wana. Oko rassurenga que il y aura rien, il y a makelele, il y a dispute intellectuellement, il y a non, papa. Sora yé mongo, là quand même ça va. Mais soit yé nati pas wana. Mais maintenant yo lobby si go pesi so deux numéros parce que et là on est ne prouver biso mamu yo zoloba que te lo bozu déjà yé mongo ya mélange. Là ça va. OK. Wana yé mongo ayebi nyoso nga na zoloba a. Ayebi nyoso nga na zoloba. Ayebi nyoso nga na zoloba. Nini ya yebi. Mais maman le pont wana ayebi yango. Maman le pont. Na bi tete o maman explique bino soka yebi yango ke ya mobile na wana. Maman basala ka ndinga ba bilo atambisa wana ba makambo wana sala. Wana na sikte ka yebi yango. Mais le pont ayebi yango. Que commissionnaire déjà pour na oteka le pont. Le pont ayebi yango. Ayebi yango très bien. Pour commissionnaire wana ndimta ko informer ngai. Informer yango. OK, d'accord. Ça dit o lobele de biloko. Ya oteka le pont na makambo yo o mobile na ya sala. O seming no o seming. Seming kana. Ayo za sepiki na ngai. Mais frère Christian. Ti papa place wana pa bobungisa. Ayo za semiki na ngati. Mais azo fa na. Non. On est na grande zone yo. Na le mbongo na ye. Non coller. Na le mbongo na ye. Papa botinga kutu. Na mona yete. Oh OK, ayo ndima ki ya bilancha kino abala. Mais azo vivre déjà na grande zone. Yo aza déjà semiki na yo et puis quand même quel que soit ta cotation na ndeni mais aza semiki na yo parce que ayo vivre na ya. Ah semiki na ngai te. Bon, na l'époque qui a sauvé une grande scène. OK, pas de problème. To kota ni non là te ba débat là. Est-ce que Nico Belage ça commis déjà? OK, ba biso ça commis. Je crois beaucoup que ça biso rapidement. Ma Belage à kota. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Ça non botte maman. Nini, il est au banque ça. Mais elle s'est retrouvée à na comprendre te eza nini na komi na porte na moni baola etanga ba caméra na poti na moni Christian et pourtant ba bengela ngeza yango te papa ba bengela yoni mais beaucoup mo sa ba tu boendeni ndeni mama na mutu nyoso to linga ba etale vi na na télé te so na yeba ki bo benga ba caméra na bino bena na ya te en tout cas on a porté bino plainte maman Belage papa na ko porter bino plainte oui ça na eloko bino ko expliquer na tant non c'est là non maman Belage maman Belage Christian Maman Bélange. Tellement ils ont reconnaissant makambu oh yo luka. Na OK na ndenge yo olingi to kende. Maman Bélange. Na ko kende na ndenge olingi to kende. Non, tana ngai. Papa en tout cas na répéter ma kasi. N'est-ce pas que aux esthéticienne? Hein? Bino benga. Te yana tuni. Oh bino bengela kinga eza ngoto ngana yo. Oui naza esthéticienne. Alors, au monique ezali. Tali bon les benga déjà. Maman enlever. Soué na bino za kini. Biso ba technicien. Otali association na kolo ba bongo. Maman Bélange. Il faut que non ngati na sukati. Yo kinga te maman no silika. Mais non silika tingi papa ça un peu non na place ngai. Yo kana question na pour répondre. N'est-ce pas que aux esthéticiennes? Papa naza bongo. Kasi. Biso awa saka promotion ya makambo oyo mutu asala ka musala na ye. Mais comment on a soli na bino te bota vie na nga. Non, to je viens d'ajouter. Ça dit quoi? Il faut la sabatala na yo, yango petit frère na yo.
lui, il a parlé, t'as dit que t'es un grand soeur, on a appelé, esthéticienne, pour quand même, pour par rapport, il y a contrat, oyoyo, oyobino, bozui, beaucoup de ça, un contrat pas maté, il y a un appel à moi pour lui payer ma esthéticienne, ma grande soeur aussi, il passe à la moussala. Mais pourquoi pas, il y a bien un point fort? Non, biso sala, biso zara, il y a un problème de mon côté. Et maman, c'est bon dans le cabinet. Je vois qu'à se passe au fan. Mais papa, non. Et Zalaka, oyo expliquer. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, non. Ma Bélange, maman. Je vous écoute. Vous êtes très colérique, vous êtes non, et ça bon côté. Sauf que na lingarate na la surpris, na mutu na na penser mususu na ba pour se belé il faut na sala. Maintenant ceux qui na obéir quand même na invitation na bino na tiki ba mam na nyonso na za surpris na sali contrat na bino te na solo ni na bino no et l'autre côté na accepter l'autre côté na côté je croyais que bon papa tout solo là on a vraiment ébélé na za candidaté na za la bonne humeur mais quand un peu comprendre. OK, merci beaucoup maman Bélange en tout cas il aura le d'abord merci pour na roya. Je crois il y a un contrat et vous avez calamité pour débattre en direct, comment on peut débattre et puis les contrats. C'est ça, c'est tout ça la et on accepter quand même que au moins un contrat na biso et puis tout me rappelle que voler par rapport à musala no sala parce que lilo ils yo même soit des fois par rapport ne mokilizo que ne même soit des fois c'est na bongote. Et là, on est sur comme TikTok, comme Facebook, puis je peux le tout ça promotion, misala batu, il y a beaucoup car né au moni boye dans ma caméra. Et on a bien est-ce que ça rose à la prête, tout sur les cambo, il y a eu musala musala. Là, je suis prête. Vous êtes prête? Oui. OK. Maman Bélange, je comprends non? OK. Avant tout sur mon contrat, un camito sur les cambo est très important parce que les kinayo comme biso musala yo salaka ya mo sele ki biso to benga yo avant contrat ya nali quand même toujours quand même tamoko sur na yo est très très important. Si aujourd'hui les loyo aucun problème moko e conseil ya mabe eli frère na yo pour ya lobelo bola moi et puis pour accepter pour se pela au mon alek nous na siraka ya kufi attends coloté attends colomoté oui pour se pelater OK. Est-ce que sur le problème comme lieu est grave mutali bosso ko d'abord on peut se poser problème là problème est ça non c'est juste c'est une question on est là ils ont tout sur la gare problème moi mon neye mais ouais ils ont nécessité mutu moko ya membre proche à famille na yo na habité au courir vite pas nani papa s'il y a un problème ça sera mieux aux à la tout droit au bit parce que vous n'en comprenez. Non, mais ça après la question de maman. Bon, ce qui est problème est la cabat. Aza naza conscient. Les gens ne l'ont monté on a la salle sans qu'il y ait pas. C'est vrai? Oui. Ce qui est requis on a 2 ou 3 personnes awa. On a requis pour confier là et pour nous l'obané où ils ont passé d'abord il y a le premier. Il y a dans les premiers. Oui. OK. Binone Bosandeni. C'est mon petit frère. Propre. Même père, même mère. Oui. OK. Ça fait combien de temps au binom Bali Boza séparé mon abdaza na occupation na ma bête maman. Dans occupation ça fait combien de temps? Papa nga ba caméra boui ça me fait peur non comprendre pas. C'est juste tout sur la en attendant cette dame là. Aya maman, zo là. Ou solo lango ba sola boui te Christian, on salanga nini. Christian, nani yazo kosa yo. Donc, nazo comprendre. Ya Bélange, na sali yo. Nazo mona besoin échapper ngai nini yazo kosa yo. Mais o solo na papa kuna, siko nga sali yo ni. Oyi pesa pressé o bossa ne. Tango sala, nyoso tout tango to salaka. Saka rétroviseur oyeba. Pas importe oyo kokyo ba to kokyo sana kabwana fata kiti. Là ça on pena na mutuno pene vanda bien. Ya Bélange. Pe apkanga Christian ko au moins dozana, o risque lenga mabendo zana. OK. Babilu na ebit. O mona nga mwana mukie mutayebi makambu te to lingo traiter nga nani. C'est bon. C'est bon hein.
Celui qui veut la paix prépare la guerre. Naza au courant et nyoso papa. Oui. Naza au courant et tout. Mais fini ngana bien monté. Ngana bien en sous. Isa mangamni pona. Nazo ka ko. La télé na tala na yebi. Oui yebi. Na yebi ndenge na yebi nyoso tu ndenge pasaka. Et ça un problème té. Lokola yenda ndima étalé vie na biso batu nyoso tu ba yeba na bi mama be na ndimi na accepter. Mais ni maman Bélange. Maman Bélange. En tout cas, merci beaucoup. Maman Bélange. Nyoso soloba ngai boy na yebi na ngamote. Na yeli kambo fataki soki ndeni peut-être on yo ko expliquer nga na yebité. Papa nazana eloko ko expliquer te parce que boyebi. En tout cas, nazana eloko te ya boso ko loba bona ko telema na pe na ki. Bona mona lokwa bo mona lokwa moi mke lokwa kizengi je sais pas so bozwanga nani. Maman Bélange. Est-ce que tant oye a oye tozana ba problème où ezo passer oyo ya ko expliquer. Non. En tout cas, mapino bokoma luka ba vie ya batu botsaka ngona ba TV botsaka ngona ba réseaux sociaux excusez nga non na nde na lobela. Na ndenge tona ngeza likolo. Bokoma na bongo, bokoma bongo. Est-ce que oyebi ke maman ko eleka na famille batu ole oya kaka na ndenga malembe na conseiller bino ba sala ka boye so pe ba leki e bande ko e photo sala boye ozana posa batu ba expliquer to ko expliquer. Donc, on expliquer, oh, nous surtout tellement il y a une confiance, il y a bateau libanda qui ngaya na e, na pesi merci. Moi no yo, âge na nga ouais. Ça on se fait moins âge na ki na âge ni. Oh maman na papa ba kufa ba kenda. Na ndima na sala ba maman susu o nga ko keko sala te. Pona Christian tele maboye. Ndenge Christian za boye. Na accepta ba bilo mususu lele ko ki détruire vie na ngai. Likola moi no. Nga ko bota e. Na ko bota Christian te. Mais na ndima yango po lelo Christian tele mazala boy na bokanga Christian mon frère sois calme donc sima yo Christian nga riska vie na nga ngamta divergent ngai Bélange camarade ya papa na nga po na kendo lu mbongo sala te na fête so esengi to loba tika to loba ayebi yango te na accepta na ndima na zala na ba shot po leki na nga benga ma Christian lelo Christian comme hôtel emelanga lelo Christian na confiance na telibata ke nga grande sœur na e combien ça shot na mtema na yoka nyoso to nga na yoka pas importe on nga ko ki osala Christian ko ki ko etali vi na nga boete Christian ko benga nga vandi sanga to solo la pata kaza azamba da Christian te pata kaza mobile na nga de la ndime na condition ya Bélange. Christian, papa, frère, Christian, voilà maintenant. Tu me connais très bien. S'il te plaît, hein, maman, pardon vraiment, n'a si plus. Les frères. Zoba kizenga Christian, oh moi on ngabela meneji tu ola kisanga musati yo. Christian, oyebelo mo ya grand channel lobi même ngai choqué nga. Il faut tika ya lobati na suka. Comment yoko tomboka bo? Mais yo amisa kuma fataki ya nande yini? Fataki za nani? Fataki za nani? Yo tanga fataki za nani? Christian moi na nga obenga. So fataki. Sœur. Oni moi na nga obenga fataki papa. Fais attention. Edike pia munoko no makasi. OK. Edike ngo pena makasi. So fataki za aventurier yo za nani? Okanti ti oloba mo mambo mikie ko melanga te. Lelo yo komo luka ba famille maman ngo lelo. Ponga Bélange dans ma be, bango ba luka biso. Na bon o nga la futa mbongo. Christian komo luka zo ba information na ngai pa mwana musala na benga na kiye. Oza eposa oyeba nini? Oyope na yebisanga oza na posa oyeba. Nini? Christian oyeba nini? Nazaleki na yo. Problème na yo square. Problème na yo pesa ya ngai. Kolaksapiya no musapite. Non. Christian, frère Christian, le même son à toi c'est. Chose à problème, le cola grand son azali. Tout sur le nez qui n'est pas papa. Mais attends, comment fataki a été? Qui ça tonayo? Qui ça tonayo? Je crois qu'il y en a tout une bonne question hein. J'ai beaucoup aimé yo o lukanini. Sko yebisai. On a besoin qu'il y ait te tala yebisai kota la ngate papa. Sola na kasi. Kwa tuni yo question. So question nga te ngai mona ko bandilo su question. Alobi yo ka yana bi o lukanini. Sola na. Nasa calme. Ya Bélange. Pour ça ngezaki ngana to zonga bon terme otika fataki c'est tout. Pour fataki ngane mnaki na ina ndao. Fataka dali lokola mutu mo lokola un domestique
comme un fou nga na meme na kata ndaku da PC sika alala lelo ke yo ozwa fataki wana za le roi moi musala on obima naye. Non, mais Christian, je crois que tu as besoin de fataki, tu as besoin de ya mambuso ki ya lupango. Mais ye mon talobi babilo wana fataki. Non. Bon, moi maman fataki on est alité mais moyo yi aza makamonini. Yebsa yana yo, ya mamba lupango. Donc là inde na boye qui ça comité na niveau c'est la choix mobile. Ya bela jinga sale le choix te. Na sale le choix te. Na binga na sale le na otika le sale le choix te. Ika mafataki kana iba kyango kala tinde na longo na ndako wana na iba kama mafataki. Mais c'est ma vie. Na pino ke wanga na kiti. Christian. Na pino ke wanga na kyango. Oh, Christian yo komo sambisanga. Na sambisa ona ndeni ngana sambisa ote. Ngana loba likambo eza clair. Donc ngana kabwana fataki Christian rozwanga en charge aroboko la mwana nanga. Christian. Eh. Maman Bélange. Bon, magamu ya suki ya fataki soni ninga kuna na okota note. Je suis étonné. Mais lira juste na tuna ba quelques questions. Pourquoi aujourd'hui dit quand tu as pu côté ka lupango oyo papa na ona maman na bino oyo ba nyoko na vie na bango. Ba tongi da ko ba pesi bino ba kufi comme un héritage ba tikeli bino mbali na ndiko na mobali. Yo aujourd'hui initiative ya côté ka lupango pourquoi? Idée ne euzio wapi? On a des Christians expliquer bino. Bon, c'est une question, c'est-à-dire il peut me dire voilà, papa, on a outil loba tout de suite ça va. On a emporté bino plainte. Là, je vous dis vrai. Au moins, il y a sur toi, non. Il faut démontrer, hein, y compris na yo. Le komi ezaki fataki eza sous fataki te comme linga te kalopangu réputation na ngesa nini ebeba. Côté ka upa e concerné binoté. Excusez-moi. Les qui wa ebike na zana yaya na ngai. Quel que soit ayo ki soki nini po nazo eleki la ngana ebi na zana leki moko mobali na ba comportement bon. Le komi na ngina te kalopangu ngande Bélange na ngina te kalopangu. Mais na na ya oteka so ngina te kana zana côté kambali na ngaza pembeni tellement yo ki ndenge nini. Mobali na dossier mobali te. Na lo bibo ndenge mamba oteka wana te melo eteka. Liga mobali kutu na zana dossier mobali te. Na yeba ki yango te. Lokola li ko lobela likambo oteka lopangu sache-le bien na obanda ba démarche lopangu. Ya Bélange likambo lopangu wana na yebi yango. Na yebi yango pe muto pesa commission il me go expliquer nga ya Bélange le pont au papa na maman batiki le pont papa na maman batiki après tout c'est ouais et ko simba ta mukolo moko te on eza mémoire au papa na maman batiki la biso nzamba bomo nzamba oteka le pont ma Bélange amoni fatala esa na famille oyo fatala esa na famille oyo ma Bélange. Voilà, nous avons coopéré na indeni. Mais azande ko na mobali. Ya ba comportement. Dewa ba so isinga famille ça ni bena na mekata na ate. Ya biso na mono pene ki na okata ne. Pourquoi? Yo ni maleki na bozaka mi balé. Mais tant muleki a on dima exposer vie na ngabo. Na suka na wezani. To tamboli biso mbale nzela moto yo kanite foto kabwana. E bon non sani papa. Parce que tant papa na maman na okufa ba tika bino bala mnoni po mabalu pango. Papa déjà koufa, maman peut déjà koufa, histoire na bon déjà ici là. T'es malobani batikela ki parce que malobamo wey ba yeba ko batela ba yeba pe respecter ngo. Mais papa na maman ba ko lo ba ke lopango ete kamate boso to komi na difficulté to sani. Difficulté ni. Ba lokata ba lopango. Sanga na ke ko sa ba vie na nga hier na ke mais déjà vous allez déjà le lopango bo tcha ba lokata. Ba lokata ya sali papa. Ya oteka lopango wana te. Je suis sûr. Ya Bélange. Ya royoka ke. Ya Bélange je wana oteka lopango te. Christian, benga Bélange. Naza suya Bélange te benga Bélange. Tila niveau ya komo finga mobile nanga c'est que ngana yo esimba. Ya Bélange. Bilo wana surtout solo bana wana pa eza ngo pamba. C'est bon mais. Eza pamba. Total la casse. Ya pamba. C'est bien mambo Christian lobia hotel pour c'est aussi. Na ko se neni papa. Mais quand des ana na mi tu ata na bina ebi on te ngane no vivre na mbibi, ngane no vivre na escro, ngane no vivre na ndoki. Siko mwenda ba qualité na nyoso na ndimi ngo bongo na mobali ngana lingie bongo. Mais pour na lopango na eba ki ngo te, mais ezote kama. Nenga lobi na nga boye sikoyo. Po ebi ngake za ki lokuta te za yaso. C'est bon que c'est total lopango ete kama. Wa malamu ngana kuta na kota bébé. Lopango ete kama. Wa se ngana fona landa papa na maman. C'est bon, et ça il est bien. Ma Bélange. Lopango ete kama. Ma Bélange na komono boye na omona yo boye o priaka.
Non, parce que pas dit que son a pris à fond na ko mazoba kizenga mono ngala bokoli na sala ba n'importe quoi na kana ko ça. Vous savez qu'on pose à Nangai. Vous savez qu'on pose à Nangai. On doit reconnaître en moitié. Quand vous êtes na passe vraiment. Papa. Hein, maman Bélange. Maman Bélange. Maman. Oazali kinayo. Dès bo sala bo na habité bo te ya batunini. Attaque une chrétienne, ce qu'on a son local là, dans l'autre, jusqu'au poso, il y a du pot, il y a chrétienne dans la tissu. On a kabwana na lekinayo, ou te kalupa on a lekinayo à cause ya mobali. Papa, bon, ça moi mobali wana na makambo. Pe o famille habité, papa mela masanga na été, maman mela masanga na été. Mono akobi matati kanga to sola na yo. Non ko supporter ba buzobo akomo lobate. Hein? Non, si soit ngana kende botika ko sola na yeto ndengeni. Ma Bélange. Mais à qui border te quand même ton akiti pour na bangi mutu te. Oui, OK, d'accord, Maman Bélange. Merci beaucoup. Je crois Ma Bélange, en tout cas Olimbi Sanga, je crois vous allez choquer hein. En tout cas na c'est vous allez choquer. Nandimi vous allez choquer. Et puis Christian on lingo za na kimia, na lié lo mo le kamabe ate. Si réellement Marbolo beza vrai, en tout cas to benga fataki. To benga ki aza déjà en tout cas pardon. En tout cas, na supplié. C'est comme quoi ça fataki na babuzo baboye. Pourquoi ça fataki on va te rappeler comment on va. C'est comme quoi ça fataki na babuzo ba na ba mambo boye po nini za mamna biso. Mambo boye za mamna biso ko bando ko tite comment la mambo boye. L'homme en question, ça va? L'homme en question? Donc, papa fataki. N'a retiré casse. Bonjour. Merci beaucoup. S'il vous plaît, papa. Merci. Ok, pas de problème. Comment? Vous allez bien? Pas tellement. Ok. Christian. Pas de problème. Papa Fataki. Papa Fataki. Monsieur. Je crois Bissou Mitobengue. Quand vous voyez pas un bateau, on doit d'abord respecter l'endroit où il quand même y a. Mais à qui il y a l'homme en question? Apparemment, s'il y a un problème qui se passe ici, il y a un l'homme en question. Non, non, juste dans moto, je crois mon moto, ça l'a été. Est-ce qu'il y a un problème? Bon, il n'y a pas tellement un problème, hein. On va toujours arranger ça. Par rapport aussi à votre famille, je crois que s'il y a un problème, il y a toujours des solutions. Hein. Écoutez, messieurs. Oui. Je peux moi savoir les problèmes en question? Est-ce que vous pouvez d'abord te mettre? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Papa Fatek. Vous avez un candidat moto? Nazana Kanda Moutouté. Ce qui est étonnant, les messieurs en question, ça fait longtemps, nous avons invité qui est tout coûtant comme ça, à Reflabapel Nanga, et aujourd'hui, je suis sur un plateau de télévision, si je ne me trompe pas. Fatak. Aujourd'hui, tu m'appelles Fatak. Christian. Les loups. Messieurs. Oui. Nakoye balikabo bengelinga awa sur un plateau de télévision comme ça. Bon, pas de problème. Mais puis, bengelinga kambo musu sur na téléphone. Donc, natikala na nous te ko sala ba émission comme ça, même si que j'ai mes affaires ou na salaka, natikala pété ko assister comme ça. Est-ce monsieur? Papa Fataki, au cours ça me tanto solana. Je vous écoute. Tu connais cette dame? Ouais. C'est qui? Ma femme. Ta femme? Exactement. C'est grave, hein? Est-ce que Likamolo bana ta femme, est-ce que vous avez une dimension dans votre force, dans ma femme? Ozo zilato la talopete? Bon, en quelque sorte. Ah, oui. Mais l'opete à malam, et zalawat. Véritable l'opete étant qu'un monsieur vous êtes. Et zalawat. Ok, merci beaucoup. Merci. Deuxièmement, oui. Ta femme, dans la même maison. Oui. Là, Oza et pas naïto, ils n'ont pas la Bible. Monsieur, s'il vous plaît. Ils ont la ligne. Ils ont qui n'ont pas comment. Papa. Chérie, s'il vous plaît. Chérie, calme-toi, je vais gérer. Chérie, je vais gérer, calme-toi. Chérie,
s'il te plaît. Bélange, laisse-moi gérer ça. Messieurs, Oui. est-ce que tu benga ki bino boya bosa la biso télé-réalité ya foyer na biso mibale? On vous a appelé? Allez-y, crache les morceaux. Toye basoki nini yango bo bengeli biso. Ah, comme ça on finit l'affaire, nous partons. Mais bin na biso privé et tigali ya biso. Nyoso to loba. Je sais, as esthéticienne et ngana makamunanga na salaka. Lobela biso sur notre profession, o bo bengeli biso awa su boza na besoin. Mais la tango ya sima, il faut nous contacter d'abord. D'accord, pas de problème. Papa Fatak au prière. Oui. Aux chrétiens. Oui. Aux autres les fornications, tous les boulingwa solo. Parce que nous avons besoin que dans nos codes directs. D'accord. Mais même si on a anglais, chrétien. Spirituellement parlant, Oui. il y a fornication. Il y a fornication. Oui. Spirituellement parlant. Mais je vais bientôt là Bientôt. organiser mariage. Parce que tu oses la macam. Coutume, tu ça n'a pas coutume. N'a tout au sale. Parce que dans notre coutume, si la femme est enceinte, on doit entendre les gars au taliboso. Ah, d'accord. Ça, c'est Oui, déjà. déjà. Waouh. Félicitations. Hein. Merci beaucoup. Ça peut être un homme. Là, on a Fata, il y a besoin de courage. 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 Il y a besoin de entre vous et M. Christian, il y a un il y a problème. besoin de niveau. Il y a pas Naza n'a problème n'a été. J'ai été na vie mon quoi difficulté pendant un moment. Les petits m'a aidé, m'a amené nanda kuna bango ba novanda la grande sœur na yé en attendant que moi j'ai cherché ma maison. Et vous savez l'amour est aveugle hein, tu vois. Et directement je suis tombé amoureux de sa sœur. Et même qu'elle on s'aimait et on s'aime jusqu'à présent. Mais yé banda ka aibiki naza amoureux tout ngana ya na etoza na relation amoureuse et directement il s'est fâché contre moi ata na bingi ya mbangate et bon maloba moko boezanga tina na kowulela na yé likambo nini c'est mon beau-frère na beau-frère na contrôle la langage na yo tu y contrôle la langage na yo contrôle la langage na yo kolekisanga contrôle la langage na yo kolekisanga musafite tu m'as appelé professeur n'oublie pas professeur le couteau escroc. Ah bon? Christian. Eh, Christian. Boy, non. Soyez à beau-frère, nous t'en appelons. je m'en fous. C'est clair, Je m'en d'accord, fous. merci. Ok. non chérie je ne suis pas là pour vous partager. Non, Christian. papa, yo pas Comme on a été au peu sans carton au bien Parce que tu ne me connais pas. na ba usana Mais il faut bien souligner. na escroc Là, tu dépasses les bornes. na yebi yo bien oza escroc Yo est escroc. n'importe quoi. Oh. Christian, Il y aura so lengu bana se ma ipo se matali kolote. il a des escrocs. Merci. Mais aux la preuve aux autres. Merci. Merci. Ils nous ont manqué Fata qui Il y a mélange. Non, non, ma mélange. Maman mélange. Papa, Maman Maman, pardon. Fana Mélange. Mélange. Maman, Fana. Pardon. Maman mélange. Mélange. Maman mélange. Qui nous fana. Pardon vraiment. Pardon. Assis-toi. On va nous assigner au pénal, maman mélange. Laisse-moi gérer l'affaire. Chef. Tout Oui. stop ça, J'ai fait ça. Christian a J'ai fait- copié une question dans la C'est tête. Il a manqué mobile dans la tête. Quelle question ni Christian Mélange. a droit dans la tête, Fata, Mélange. s'il te plaît. S'il Donc- te plaît. Siko yuzo pekisa lo banga na pekisa ko lo ba. Donc na misu na yé comme ça budenga. C'est comme ça? Oh. Messieurs, Oui. s'il vous plaît. Nako yeba likambo nini et les gars awa. Ok, merci beaucoup. Ngoyeba. Oui. Merci. Christian. Christian, Oui. Christian, qu'est-ce qui se passe? Otunangai. Papa, Vous êtes boye, une yo langue. créé biso problème. Otunanga. Non, Comment chérie, s'il te plaît. Pardon, S'il te chérie. plaît. S'il te Non, plaît. la scène yo kanga. Quand vous avez sa Christian parole, Christian manquait ba tout respect. Ya mélange. Chaque fois, aux hommes manqués ngai, à chaque fois, aux hommes manqués ngai.
Maman Bélange. omoni nga no nde tobinga omena mutuna o longola ke nazana ya mobo ekombo Bélange Christian epasi yango na mutuna yo Bélange canal na biso ezalaki mama na papa bakiti bakei s'il te plaît elle m'a dit que bango ni biso caméra s'il te plaît c'est ton frère s'il te plaît c'est ton frère aza frère na ngati c'est ton frère s'il te plaît na ngi to bimisanga mabe ni sika moko boy odibi ya mabe osale loko laisse-moi gérer laisse-moi gérer information na yo Christian ekoloba yo zo intoxiqué ngana te yo kanga to yo kanga te oza lokuta tikanga na s'il te plaît Bélange c'est bon Christian nazolinga makambo tikoloba pona papa Fataki je crois yeyo azali awa parce que biso ke na eloko asima mokongo te tout ce que tu avais dit pona papa Fataki il est là papa oui na ko kosa te pe na tikala ko kosa te ya Bélange ayebinga très bien so na moni problème na lubaka abele pardon ko fungula biso nini ate obeta mwana ayo ozoka pa pardon ma Bélange pardon vraiment ko bandi ko fungula ko mabe pardon loba o nga na ye nango awa na expliquer ki bino que à propos ya parcelle oyo papa na mama batikela biso oui na yoki ya Bélange apesi commission bateka lopango wana yo non faut bandake nengo memaki papa Fataki azanga place nenge Fataki nga na zwaki na edaki aki pire vie na nga parce que aidaki nga na YNPP après aidaki nga ti ekoma na niveau ke azangi place kolala azwaki soit disant soki studio so ya lokuta so ya solo na ebité ti lelo kanga akoma atika Mario na yo mona ndako wana te Christian, ne m'appelle pas pardon. Ne m'appelle pas Mario. Rectification, mais pardon. Nous avons une grande scène de foot à Ramon. Pardon. Ok. Na soa qui na la na salon. Pour grande scène là na chambre. Na la na salon. C'est comme le niveau mon OK. Na au mona, il y a des gens comme Nick là, il bilamba. Bon, na qui pas na ngoté. Na trouve qui normal et ça bolungo to ko takate. Atokoti lo tira na nation. Mais oh kamu singa mutu nga na lokoti o nga na zui na pese mo sika atia mo mutu mais abalu kelingai awo bana ya Bélange ya Christian batala bon on bolingo bato wana e bona chef s'il vous plaît na ko autoriser te ami mangato a qualifier nga lolenge ya qualifier wana zo mema nga na mendianté nga na zalaki quoi sans abrité ando monsieur contrôler bien tout le monde. Tika ngai papa, tika ngai na vanda. Na tika le temps loba mais yé pas ko na yo, yé pas ko chancer en gros. O me pas mon côté. Je respecte ma femme, sur moi na ba paiement haut. Ta femme. O fami ba mela masanga. Ou tu en as besoin de ça, c'est ça. Donc on a besoin de si on sait on y a là on pas on va besoin là d'autres on devant la télé. N'importe quoi. Tu évoluer. Après on a bolingo bango etel na ngai te on va ça on nga na ngo awa eza à propos ya lopango ninga azokota ya na ngai beke bateka lopango o papa na mama batikeli biso nde elo nga na hotelemela yango wana Bélange abiza lokuta eza lokuta te papa nga ko te eza lokuta te on nga aza conscient wana appareil aza conscient ya eloko nga na zoluba ebo ya mibale kasi ya mibale nde ba camarade na ye moko ya Fataki ba yebisi ngai et eza ba je ya Fataki o asalaka asalaka nini eza ba chaîne na asalaka ke soka moni famille moko baza bien ba parents batikeli bango donc héritage moko boye a osala effort akota na famille wana alors là je n'autorise pas pour que a détruire famille wana azo pas Christian eza ba chaîne na yebi nyoso tout ce que tu dis là t'as de preuves nyoso na yebi t'as de preuves na yebi yango ozana ba preuve oyebi ozana ba preuve Fataki yo botsa mo si moko te ke kitsa musapi na yo liboso nanga nyo sangani nyo sala ngai ni Fataki Christian osala ngai ni donc yo ozana ba preuve que vie nanga na lingaka batu oyo ma parents quelle conception que tu as na sana ba preuve Fataki abotisa mwasi oyo akima sundola atekisa mwasi na lopangu na bango so za lokuta nana ba preuve ozana ngo oui Alex ça dit na ko so pe mwasi wana na memie awa pe na ye na ye Christian c'est vrai Christian moi sur papa Fataki oh Fataki abotisa akima balukaka ye Christian ne place ya Bélange so na akote na bosoto mo tala Christian so sera na ba famille mususu famille na ngai te Christian famille na ngai te monsieur est-ce que ozonga na masana oza masala nga na masana oza masala nga na ndenge ni oza masala ndenge papa Bélange papa Fataki c'est comme ça vous dis-moi ndenge na vana ser na yo eloko ni ya mabenga salio tala saka na ba famille mususu famille na ngai te
famille na ngai te na to ka biso mi balé na kina to bi ni maman leki ni tata moi si to ka biso mi balé base de quoi ngana oteka lupango na bino kombo na ngana na lobby o na yango na expliquer papa yango na expliquer monsieur qu'il me montre des preuves OK nga na oteka lupango soki te en tout cas là na okanga misu na ngana otala mwasi na ngate c'est ma vie privée maintenant o ya linga tsango danger na ko mener na ko meno vidéo monsieur na ko mener yo vidéo yo to si ça faut na ba foka no ça ba to si ça faut na ba tu ne foka me connais pas monsieur ba foka no ça oyebinga moitié hein oyebinga moitié monsieur mais papa merci on se le capé o soyango mais papa on se le Christian OK d'accord je crois non autorisé sauter parce que tu as déjà parlé mais papa Fatek Maglo mi balé balobi o ke ozana mwasi na mwana mo botisaki o texte lupango mais est-ce que c'est des mensonges écoutez Olandaka ozaka derrière basima basi s'il vous plaît maintenant vous appuyez ça aussi non papa là moi j'appuie pas mais au lobby on tu appuyer tout à l'heure non yo kinenga lobby et tant que mobile nyonso soki na yebi soki na zala ki na vie à intérieur té na kosio est-ce que betela pe madame na yebi yango ma femme elle sait c'est vrai ninga pandinga position ya pandele boye mona ke mutaïbe écoutez Christian je vous avais dit qu'il s'agit de ma vie privée. Il y a un lobby, non. Donc, famille na bango, on a quantité. Non. Mais ce côté parce qu'il y a exactement. Cela n'est pas dire que en tout cas, pourquoi c'est Thomas Fabien rapidement. S'il vous plaît, messieurs. Oui. Christian, na sali yonini ngande ko na mobile. Hein? Na sali yonini osali ya mabema ngana sali yonini ngana s'il vous plaît non frère Christian s'il vous plaît il y a quand même un homme de Dieu yo ede ngai ngana ona nani muninga papa toma yo fana ngana yo nana landi mutu na sima ce n'était pas toi qui venais me multiplier chaque jour s'il vous plaît na pesa ko sika rolala ngana bo na pesa ko sika rolala après tout je crois tout ça non ce bolo ba ça va merci beaucoup non ce bolo ba na mona ngo bozo mekape ko kima malgré Thomas Fabiaza awa nak noga deux questions d'emboter ka lupon na likambo zaka na moi si sabota tout si réellement que madame na yo o mi ta femme aye bien les positions o maman Bélange a pandeli ça montre que ça dit surpris ya yo kango likambo lelo. Mais yo lobi que non. Je peux savoir votre nom. Je peux savoir votre nom s'il vous plaît. Moi? Oui. Moi c'est le prophète Eric. Prophète? Oui, papa. Et vous aussi serviteur de Dieu. Des choses pareilles, c'est comme ça que nous allons traiter ça. Bible lobi bien. Bible lobi que lumière bachango na se mais ça te. Mais oui. Mais il s'agit de ma femme. Je vais expliquer, je vais chercher les moyens, comment je vais lui expliquer. Et non, je vais expliquer, on a mis sur bateau. Tu as combien de vanille na yeti à comment niveau asemi etali yo na nini etala ngai etali yo écoute c'est fini. Est-ce que maman ebisanga ngote? Est-ce que maman nous soit na mbala? Kuna yo ebisa yo. C'est la série nini Christian? Nini Christian ko ebisanga yi? Christian omosani. Mélange ngai yo ya no. Isa maman ngai viso ko yo ki aka ebisanga. Ya Bélange. Christian. Ya Bélange. Oui bimbala combien na benga ko téléphone. Oui bimbala combien na benga ko téléphone o lobelanga mabe. Oui bimbala combien. Na fataki mobile na ngai. Quel que soit nini. Ya Bélange. Mobile na ngai. Pardon, mais kana ko arranger ngo pardon ya Bélange. Oza ya na ngai pardon. Personne ne kana ko arranger. Bon, merci. Ngako ninga malheur na yo. Merci beaucoup, merci. Donc ngana apporter malheur na ye. Papa taki. Je crois tozana Thomas Fabien. Christian. Il y a un problème ezao. Problème ezaliawa. Peut-être que non mais que Dieu nous donne aussi la sagesse et arrive à comment retraiter en les frères Christian. Kiso sambu singa inazeko sambwa. Kiso sambu singa. C'est le niveau 0. Kaka yo Christian. Kayo Christian est dépassé maïle la ngai.
Christian. Merci, Christian. Ma Bélange, Nango Zoakimia. Merci, papa. Zoakimia, nini. Comment tu as niveau nini? Ngana Christian, tu as niveau nini? Si au groupe, ça dit sur Maloba. Attaque aussi, Mibal. Attaque aussi, pasteur Nayo. Pour mes alliés, je crois que nous, ma Bélange, là. Selon les frères chrétiens, dit pas selon moi. Akoutanagina pire vient papa Fataki. Azanga place à Roulala. Gami maquillé. Nazanga qui était prophète. Nazanga qui place à Roulala. J'avais déjà trouvé la maison. Donc en attendant. Bon, expliquez ce que Thomas. Ok, c'est bien. Bon, on a expliqué. Le roi Mouzali. On a préféré qu'à se expliquer. Nakutana na ndeko yo na INPP. Aye ko sala inscription. Chaque fois nasunga rabatu bongo bayaka. Et les messieurs me cherchaient à lookinga makati ndengaza. Et par coïncidence comme ça j'entrais, il est pas outi kuna nakati à lookinga azuinga akutinga te na sorti wana tukuta inaye. Il m'a exposé son cas. Nasungi na kimia nyonso. Et au fur et à mesure, Tozo Vanda, moi j'avais eu un problème, il y a loyer, il fallait que je me fasse là. Alors, le temps, en attendant que je me fasse Nakati, Mikolo, en fait, que je se préparer pour Babim. Mais, je vais exposer quand je n'ai pas que non, pour l'instant, j'ai des difficultés, il y a un coup, voilà, je vais battre comment on a la raison pour laquelle nous avons et il m'a dit que non, Azana grande sœur naïe, Bazaka Bangomi Bali. Mais à Kende, na Kosola grande sœur comme ça, moi je a ouais plus sans information. Et ça a été fait à Soula grande sœur, Ndenga naïe Koko Tana le parent. Au fur et à mesure qu'on vivait ensemble, je suis tombé amoureux, il y a la sœur. Oui, et Tikalikuna. Je suis tombé amoureux. Alors, Nabolingo Nabiso, moi, je n'ai pas voulu qu'il y ait Tikala Wana Libela. J'ai proposé à ma femme que non, toi qui n'est pas nangai mon pour qu'il n'a pas responsable. Selon ma lobaya moi sinanga que non, awa to faut t'arraper déjà. Qu'on a payé tout ça, on a mis sur dépense inutile. Non, on doit rester ensemble peut-être ma femme. Et c'est pas na bango te pour nous à la Mario. Exact, bien sûr qu'il place où il y a fouté. Ezanda kuya na kai. Ezanda wa Bélange. S'il te plaît. Ezanda wa Bélange. Depuis que je suis tombé amoureux, il y a la sœur et on vit ensemble. Les messieurs a commis un rival. Ngana yebombande ou toi. Et ça, et qu'il a mon Zambé, ngapé qu'il a mon Zambé, c'est la loi divine. L'homme qui t'ira et ainsi de suite. Alors, les sous-mounines qui aillent comme ça devant les caméras comme ça. Merci beaucoup, papa. Comment on papa? Pataki. Papa Fataki. Voilà, premier point. Deuxième point. Bazaï na lupango. Na bango et dans la bango, il pas foutu. Donc, il y a commis, bon, il y a constant bali. Puis, à ce moment-là, il faut se mettre ici à l'omanda voyage. Non, selon y il y a ce qu'on appelle une enda quelque part. De temps batika liwana mena, et ça tombait que papa Fatah qui a dit bon, là maintenant c'est l'occasion où le gouvernement a procédé, il y a aussi comme pas. Mon Dieu. Moutou oyo il y a des mélanges à ça qui est commission. Alors moi la commission bazana ba papa. Papa na bango. Comment que c'est possible bonabonné au betelis? Mais ça lui passe. Comment c'est possible de faire tout tes calpa? Aluka moyena nous aider na ya de ko gagner. Papa na linda expliquer ba ma. Prophète. Non. Prophète. Non, papa toi il faut lui. S'il vous plaît. Non. Papa na yo mi commissionnaire à papa té. Yo mi commissionnaire à papa té. Donc tu c'est sûr. Dans lobby, il fallait battre sur le pomme. De maman Bélange a boyé qui va coûter bon ben la Christian. Christian c'est tout possible moi. Ba la terre il y a une grande chose na iba il y a limité parce que il y a déjà mingi yo ka mingi papa Fatah que de connaître Christian. De Christian a qui na institut na ba kuna na INPP a qui ko trouver ba collègue na yi ta mamboye le kabona babio Christian il bien monté
yala na basi oyo papa batika ba héritage po bateka lupango po akima ne azana kutu abotsa mwana moko fille moko mwasi et abotsa fille moko boye baso bana mibale soki moko non ozo tâtonner même taper lupango kutu baluka kaye prophète oui. Nous sommes devant la télévision et je pense que ba image bo tikala na et ko sala pe moko ya ba preuve na nga ona osamba na ye na l'état. Il doit nous citer ces gens-là au yobayebisi yeke ngana na basi liba mwana bana libanda suini. Est-ce que yo bientôt bien mais vina nga privé non est-ce que yo ça ma paix ma casse oui ça vraiment ma ngana yo na sa muninga ma ma paix ma casse yo na sa muninga yo ko sali ça ko bomba des familles ba soko ngite ngana grandeur non to vivre ensemble ce n'est pas de la sorte que tu vas marcher mais Christiana papa Fataki sa grande sœur de au moins ma Bélange boy asa na zemi ya papa Fataki oh là là asa na mosi mususu na bana banda Jésus ma Bélange susu zemi. Bon, merci beaucoup Papa Eric pour la maloba. Je crois qu'en tant que mobile nyonso na ils ont dit deuxième dossier il faut na banda nango parce que yango na zomo nango est trop sensible. En tant que mobile nyonso soka kutani na occasion to ba situation ya boy akwa agir lolenge wana. Mais ça m'a beaucoup encouragé. Et ça n'a pas au papa Fataki azo bandela awa je crois toujours tirer un peu d'attention. Azo beta beaucoup plus c'était na vie privée nanga. Effectivement. Oui, ça vie privée na yo. Il y a Bélange. Je comprends que réaction c'est normal pour tout comprendre ma kamdenge zali. Parce que vrai amour ce qui est zali toé ba à travers bilembo. Papa Fataki. Pasteur. Na makambo nyonso yo koyebisa biso nini parce que yo nde mutu ozana liloba ya suka soit disant ba ko selio mais ngana o sentir na nga vérité etambola na mopepe c'est la vérité te na lobi nazo sentir vérité ezo tambola na mopepe ah bah je croyais comme si tu aurais prouvé en moi que c'est la vérité yo nde mutu ozana liloba suka papa nani pasteur en qualité ya ba serviteur ya nzambe nde na zubino na tibino na place c'est ma femme, je l'aime. S'il y a un problème, je vais arranger ça entre moi et ma femme. Et petit frère, atika soit disant buzo ba oyo aza ko tambulisa komo na ndenge ya lingi. Papa Fataki. Vrai bolingo ekabola ate. Mais c'est lui qui m'a kabula biso. Yo kondi ma beau frère no aza libanda ya ndako parce que yo kotaki na kati. Mais qui vous a dit ça? C'est ma femme qui vous a dit ça? Je ne pense pas. Moi si n'y est pas. Il est pas le bibongo aza na ba preuve. Ok, ngam na ebisi mwasi na ngabi mseli banda azanango. Écoutez, avec beaucoup de respect. Boy ko kende musika papa nanga. Na opeso ka verset moko tesunga biso na biso nyonso hors de tout ça boy. Il y a un verset où Isaïe dit malamu pour na biso nyonso. Isaïe Éphésiens chapitre 5 verset 16. Ezolo bana biso boy to racheter le temps. Pour ba jour eza tellement mabe. Et surtout na ba moment où to komi nango oyo. Ezamba moment oyo makambo ebele des fois ela takabato. C'est sûr. Mai ni kana pamba tena mokidoi. Moi sino yakala. Aza wapi papa. Pasteur, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect que je vous dois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bolim sanga na telemi. Okay? Non. Et on est allé binoter. S'il vous plaît. Wana est allé binoter. Mais messieurs, il y a pas que Oyoloni. Hein? Oyoloni. À travers ma femme. Mais c'est Fataki. Mais c'est Fataki. Non, avec beaucoup de respect que je vous dois, naïe à respecter l'invitation de Bino. Mais il y a pas que je ne peux pas étimuler tout ce qui est à moi ici en public comme ça. Messieurs. Papa. Merci beaucoup. Ça ne sert à rien. C'est là n'engage que moi, monsieur. S'il vous plaît. Ça ne sert à rien aussi. S'il vous plaît. Ça ne sert à rien aussi. Ça ne sert à rien aussi. S'il vous plaît, c'est ça, on va arranger ça à l'extérieur.
Vrai amour en sundoli sous moi c'est OK. Enlève-moi ça. Ya Belange. Ya. Yoka ngatate ya. Non, ça merci. Ya nanga. Vous allez qui nanga non papa. Ya nanga. Pardon papa. Na lobi hein. Bon moni de la fin. Limbi sanga tande na telemi. Silence nanga on a une minute. Limbi satande na telemi. Nanga ebika na motema nanga. Limbi sanga na telemi ya. Bolongo la ngelo. Oyebi ezana lisese moko yo. S'il vous plaît. Il faut rendre mobile na. S'il vous plaît. Vous avez le numéro nanga de Christian. Ni comme le ya nanga. Ni comme le. Na lobi ya. Déjà. Ni comme le. Tu penses que non ozalaka sous la confiance? Limbi satande na simbio. Limbi satande na simbio. Ozolanda mobile na yo. Vrai bolingo ekabolaka. Est-ce que vous vendez muke? Fais dans 2 minutes kaka. 2 minutes solo. Au moins de notre. Ngana sengelo côté ya. Kokoma nanga yango kokoma. Vous pouvez pesa ka pasi. Na yo ki pasi, na ebite so boko sa na classe nanga. Na ebite so boko comprendre penza douleur nga na yo kana minute. Ozoyo ka douleur parce que ozotika lukuta elata yo. Oui. Merci. Pas Eric. Oui. Soit disant bolingo ya avec les bat. Pas Christian. Toland la makaboyo. Fi nasuka. Osana ba preuve oyo ke abota. Lisolo muta beto koko mpa muto wana pour que toland la makambo wana vraiment ezali. Ezali papa. Ba ami intime na yemuku. Pas de problème. Question moko na ngatu na Monsieur Fataki na kimi na ngatu na ngolo. Famille ya papa Fataki. Comment toi tu peux commencer aux hommes sans porter ba famille na ye? Famille na ebite RN na sala kinde ya mwana. Na ebi famille na ete. To kutenga na INPP kaka. Ne to kanga magina. Ne connaissance mo to sala na INPP. OK, ça va. Ben voilà, je crois tout comme na souka à notre émission, je crois na ebi qui va te belé babi papéri, il fallait bokanga mobile bokanga mwasi. Je crois boutique absolument sala musa oyo ti na souka et to repesa. Vous avez vraie raison. Paye beaucoup de bani nous écoler kana simanango. Merci beaucoup. To kuta mi koleza koya. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Zamba pamba de bonus surtout premièrement ba ko nous sur avec les canisi ya ko soutenir biso dans 1000 fois 2000 fois là. Il y a des sambéations sur le mine pour la construction orphelinat et tu es là pour la sabino qui est orphelinat na biso et c'est déjà esili et de comme beda na suka peut-être le ngeti la biso awa ezali comment muke couleur mais déjà bana asa kolala na bango et c'est pourquoi Tony Kaka pour le Senga le merci et deuxième chose pour le Senga bino pour soutenir biso na béponge to ambel pour bana bana na kimia vous avez projeté vous avez le côté tout le monde là la citation je crois qu'on vous monde là parce que dans le bosso de l'image et citation que tout ça dans le monde a de l'autre Tony quand même orphelinat et comme biso penza na suka ça va pas pour la de donner surtout pour que tu peux biso porte na ba chambre ya orphelinat na biso je crois bosso mon image bosso mon salon bosso mon WC par rapport au WC pour ba la salle qui dans bosso dans le local ils sont passés à la télé pour voir l'eau pour que ça te banne le babenga qui te passe à l'orphelinat banne le babenga qui te passe à la vie passe à la mort et yo dos ali tata orphelinat yo dos ali maman orphelinat et 1000 fois dans 2000 fois là et ça là qui banne passe à l'eau et banne passe au bébé puis ya malam passe au bébé ça ya malam et bébé de mettre dans le Seigneur dans comme la souka et les gars là expliquer voilà mon que ça absolument dans le voilà mon que ça la mission que ça va bénéficier dessus et ceux qui voilà mon santé pour penser dans la vie et voilà mon ça ndenge c'est quoi qui est dans la qui tombe nzambe akanise bébé asa le bola donc ça voilà